Communauté. Fianto ya Karine Nabino. Communauté. Fianto ya Karine Nabino. Ezala ya kat ya libanda. Ezala ya awa. Et tindi bino bo répondre grâce. Et grâce à répondre te. Moi c'est libala. À répondre ndumbandeni. En attendant soit sous la chelté. Même si tu occupes voice, maman. Ozangu baba lié babwa ki poso ebiso longoli guba poso bwa ki tika boyko Liliane et même oui c'est que yo za nguba poso le poso libanda parce que grâce tembo azangu ba o ya kati bamsu bazonga te baba sans adresse voilà vous comprendre famille na kin na kete na kende wapi na sans adresse nazonga est-ce que na ozaka place on ezalo ba Karine na lo ba kaza mwana ya Soni ya famille Mokonzi. Car ils sont à la place de la poto par avion. Que grâce à Bella. Mais tellement au yébité pour ça, mon candidat, autant de raté au bimaraté. Non, bien. Karine. Na on a mon fibi bien té. C'est Bandela. T'as la bandela penal longola bilamba. Bandana sima yara liboso kita na misapi. Posa ngo vina yo. Et non, ba fibi so ku milangi pour ba futo mbongo ba mona ngake oyebite oyebite. Ai wapi bokozwa Amiral Chamala. Na émission na ye FO perso. E ko la kisa moto na moto effort akosala pona culture ya mboka. Social pe lisolo oyo moto na moto asalaka pe abundanaka. Awande pa ibalobelaka pe promotion d'artiste ko salema avec Amiral Chamala mobali ya kitoko ya propre otali bote ya mobali omeli mai okumisi nzambe. Solingi bez awate Amiral Chamala mosana ye kitoko lokola mwana mayele oyo akendaka classe na mbongo ya Minerval ya tata pe mama lelo akosala lelango honneur ya mboka mobimba eyokania ti namira ba voisin. Voilà, mesdames et messieurs, culture d'excellence au rendez-vous. Bienvenue dans votre émission. Encore cette émission FOP, ce qui est là pour donner toutes les informations, mesdames et messieurs. Vraiment, j'ai encore de réel plaisir dans votre émission FO perso de recevoir cette concert au web de partout au nom de Liliane Yagola. Au web des personnes très très intelligentes partageant par rapport aux actualités. On va essayer de parler avec elle aussi par rapport, il y a beaucoup de choses, mesdames et messieurs, vous le savez tous, comme notre concert Grâce Temo. Autour à la mariée, au mariage, j'ai créé encore beaucoup de polémiques. Automonique Karine Mokonzi, la baronne, elle a fait des émissions, elle a parlé par rapport, il y a Mobali ou Grâce Temo à Bali, à Zala qui soit disant ex-naye, Grâce Temo à Yebaki. À Sali, on juste un comprenant approuvé, ça a créé vraiment une grande polémique sur les réseaux sociaux. On va essayer de partager avec Liliane Yagola Obo Sepelarane. Elle est parmi des filles au ban internet, vraiment très très intelligente. Et comment si elle parlait à respecter vraiment l'article. Restez connectés, on va essayer de parler avec elle par rapport à toutes les actualités. Mesdames et messieurs, laissez-moi remercier notre équipe qui travaille toujours au four et au moulin. Merci à vous qui sont toujours l'excellence du travail. Merci aussi à vous et les profs à vous contrôler vraiment la machine de montage. Nous avons toujours la transition qui toko. Merci à vous, partenaires officiels de cette émission. Là, je vois messieurs très puissants, très humbles, bénis au cas qui me suit. Depuis Ville, Auto Zedia, à contrôler la Marambotou. Merci à vous, Evaris Abdallah qui me suit. Depuis ISA, sans oublier Omar et Sidi qui me suit depuis Île Maurice, Warrior Makassi, Fallait Poupa. Merci à vous, mon vieux Odilo Mampouya. Boutique exemple à Souva Archevêque le Bobo, Zéro Fénéan, les 7 uniques opérateurs économiques manquent au tout cas en Afrique centrale. Mon vieux Chico Mabelema, mais l'ami personnel de Ferregola, Jésus de Nias. Kenny West, garçon de la ville, Montemaya Maraville, Azul, la Souzi Ballon d'Or, Maman Paradis qui me suit depuis Brésil, bientôt retour à Kinshasa, qui sont le fond là, Bisso. On va essayer de parler avec cette grande dame, Liliane Yagola. Là, je dis bonjour, Liliane Yagola. Bonjour, tout de moi-même, Amirag. Garçon propre. Le mot vous est oui. Non, tu comme une place au Tombokate. Na pesi bambote. Na batutu balinganga, basepelana les kapana yo Amiral. Donc, torkos quoi. Yagola na vraiment na mona rola takana yo lataka mais le ndio kina na nenge français na mona talon na ba talon combien blues tamo jean dans le bino qui on est dans ville bureau tellement on répondre bateau baza ba marié ba grande dame on a boye qui lelo
nala to kilo to polo pour mi pende monani trop. Donc nous ben nala tapina en responsable pour nous répondre na ba oyo baza ba responsable baza na pour ça na répondre. Parce que balobaki olata mo bongo parce que batma balobaki pembe na yo batba mona ba mi pende musu bandote ezala yango mikolo zo sabe mi avec des kilos pour la sabato za propre comme. Avant de commencer, je salue d'abord 1m75, Yannick Congolo Raflex, un bon tonton, hein, un joli garçon. Mon balio attendant tapis rouge na néo pour bon tonton Baleka. Bonjour à toi. Nabatouan na baloba bon non ils étaient pas tout là que mi pende za nduta te oui, j'ai pas de nduta aussi. Naba honnête tout baro apakoli mafuta to ba tazandu nduta toi pembena mulu ba 100% de mbujimai. Donc ya gola wana yara ko représenter naza Liliane Mboya Chipamba. Donc bon quoi. Voilà, mesdames et messieurs, allez-y comprendre, nous sommes avec elle, Liliane Yagoula, c'est avec elle. On va vraiment essayer de parler par rapport à toutes les actualités. Vous le savez tous comment l'actualité dominée par rapport à notre concert Grastemo Oyo. Jusque-là, YouTube tombé par rapport à l'organisation. Félicitations à vous, Grastemo, parce qu'on a vu le mariage s'est très bien passé. Organisation, surtout, je l'insiste, côté organisation, mais c'est avec elle, on va essayer de décortiquer comment c'était passé. On a vu de concert Oyo Babina qui a créé encore des polémiques. Comment Grastemo a béni ici concert naïe. Mais c'est avec Liliane Yagoula, on va essayer de partager avec elle. Liliane Yagoula, boni Moussala, boni santé, boni. En tout cas, Moussa Toko santé, Pépé est toujours formidable. Puis mon ramamion tout est bien. Liliane Yagoula vraiment te font une parenthèse sur bande avec une histoire de l'octave solo là. Aux chroniqués, aux affi, aux ala, aux alelo, aux baïbio de partout. Comment tu as trouvé mariage à Grastemo au côté organisation? En tout cas, vraiment, de partout, vous êtes en train de nous suivre par rapport à leur Grastemo. Bah, félicitations et belle. Oui, tant tout le monde a ma bête au lobara. On a vraiment son les cas trop d'émissions, nous ont raté, on a fait sa réponse. Na bateau ba qui na bouzo bateau le kuta mamboy. Donc na biso ba mariage ya ba comédien. Donc na pe ba mariage ya ba chroniqueuse. Ba mususo peut-être que ba boya mamna bango les kana télé, bon toze la non qui sabuna Grastemo. C'est naïveté, le kumu ebele kozonga pa naé, le kumu parce que azanzambete mais le kumu esengo comment on a préparation honneur wane salemaki ba o ba binisa ba fille d'honneur mais hier azaki wana ba ninga na ni on son ba banda de A Z ba o ba kene na danse bazaki ba o bazali du côté cuisine bazaki ba o bazali na protocole bazaki c'est-à-dire oui ba to média ba to le fundo na munoko ni ba ça ba service mo pena bandima que non to service oyo kende koto. C'est-à-dire que c'était vraiment Longonia, bravo à elle. Tu peux dire quoi c'est grâce à la fille au solo la bien na ba tout ça kana oyaye bazali ko ba ki ba tunia 4 ndeba ndiba ça ba service nyonso. En tout cas, oyebi Grastemo ngana ko solo la na yé boye et ça 2 fois. Mais soko moni 2 fois ngana to solo liwana o lo baketo yeba na kala. Nga solo na bien. Na be ku mami. Na benga tembo te no ba mami le roi Karinte. Te wana no ende tebi mami te ye mami anani ya bota bandumba na ba lesbienne mami wana aza motema malamu aza mama boboto aza mama esengo. Donc on parle de mami donc maman aza mama wa bote belé aboti biologiquement te mais qui boye et esenga pena que trop ba mami. Oui, quand on a vu Carmel Odia Laura Chou Béni, on a suivi une émission Serna Bissoman qui est jeune, elle a parlé à utiliser bango à quitter bango pourquoi elle a identité ça va chroniqueuse mais ok ça va danser faire batika là dans niveau qui danseuse Grastemo à quitter bango d'abinisi bango va fille d'honneur. Tu peux dire quoi par rapport à man qui est jeune va propos à tenir mais non bien man qui pas balanante bien bala babiet te babia kufa pe à son âme. Est-ce que so kufeli mon balo ça on a droit au lingate? Non. Alex Sabiso pe que non, à sali ata anniversaire bon libala c'est trop grave. Ata anniversaire moro boye bato pe bazarana yé pe no ba liara na ba melaka na yé ba yé pe ba assisté ba bité biso moto kangi côté kuna biso to ponga ba benga nga na ba fête mususu ba bengo pe yagola yo ya pardon to tio côté mo bongulu soupe na ko kendete na tali ki bonga na okete mais na qui par courtoisie na moni ba koka po benga o wana poni ba chenga ça dit valeur ezali donc manike na yero loba na boye
En tout cas, Mikolo peut dire l'actualité exacte, l'actualité peut exacte, bah, on va lukara buzz. Vraiment, tout le monde m'a cambo, il fait bah luker la buzz exacte. En tout cas, nous avons merci pour permettre que si maman tanga maman chako, liba la grâce des mots et salama. Pour ma solo. Pas on a ba buzz na bango et belé pas sur l'actualité. Vous comprendre. Maniki vraiment je te dois, tu n'as pas le droit de dire ça. Parce que bah on va bina qui wana ba leki on a nous na bien, ba leki on a gaz. Oui bah on va bina wana, ba leki na bien, ba leki na gaz, ba leki na propriété, ba leki na mamnionso. Pour maniki pelanga na ba na ebi simanete na ebi liboso na ebi. Tika boyoko quand même ça maman botaba na ba grande fleur quoi bino quand même. Ce qui oyebi hein. En tout cas, bana wana baza bana na ndenge ya biologiquement et na famille na bango. Mais tant que komi makambo to sala musala oyo eta la susute ko po eza mwana po eza mama po eza nini po eza maboy non. Vous comprendre. Awa peneza makambo ke eza émission tolo ba mamnyonso. Vrai. Bato ba olanda biso e mamba lokuta te po eza vrai. Donc je vais dire à Manike boy Manike ba fi wana mona ba bina ki wana ba vrai tontine wana mona wana. Balinga ki honneur ya ndeko na bango. Pour tout le monde a les fiantes, ça n'a pas organisation. Voilà. Chinois kuna, ceux qui t'écoute t'es comment? Nani, tout le monde a coûté baser ya Paris kuna ce penini, ba Château Rouge au Maputa. Ah baza ouais ba panzana, baza soutien parce que c'est une fausse information. Aux déficit ça ba na bato. Aux huit ça bango ba nyongo. Baza pe ba camarade note, ba nga ba bina yoku na poto mais ba nga ba binelo ah. Siko o ya biso ça sur place. Quel est Senghor? Il fallait que bina. Il fallait que ça là-haut, ça qui wana vraiment le coup moulongonia na obosaki pour la muninga na bino vraiment moi. Maneke n'a pas le droit de parler. Reste toujours là lien parce que OK déjà bien. On a remarqué habillement ya ba concert ya grâce temo trop sexy ba jip ba puta ba awa même na coutume ma puta ba tongisa ki ya ba li puta wana trop sexy ba to ba réclamer trop par rapport ba rendre honneur te na massa na bango ba pèse toujours image de ba traitera bango ba pit par rapport ya habillement ba mona ba moi pe montaralisation na nebimi et ça les lots tenga pe na sala émission ya ta polo pambati on a fait honneur ya moninga ka meteni moko bo rendre non à l'honneur. D'abord, on a coutumier qui uniforme. Aux endroits où on a un nyos ligato, l'attaque on a coupé à Pampers. Et talika muto à l'attaque. Oui. Au début nous autres on a nous autres respecter l'amba nango. Ça veut dire modèle au nyos auto et l'atamaki kuna et respecter qui nous autres ya o à l'attaque l'amba naï. Kolate lamba moulaï, kolate lamba mukuse et on a été l'accès identité mutu. Identité à mutu eza kiboye. Donc ils ont comprendre que batouba luka côté ni ba attaquer polémique. Pour tout le monde na religieux ba o ba bine ba ninga na et. Parce que ba roba milaiti na makolo. Uniforme ya mutabala pesi bango balata. Te fille d'honneur ba pone la kete. Azana chef moko aza cantet ba te. Teni wana o bango c'est uniforme balata ki. Voilà. Bango pe ba koke ko s'imposer contre grâce ba kete. Tola ta robe, tola ta boule. Pour bon, baser la de danse. Mais tant que mon balati bon, ça veut dire à le jour il y a salle, c'est à l'honneur. Il y a balata bongo. Mais jour à uniforme et bon grâce à ngaba ndoke sombe la mutunyo so marque ali puta na mesure ni so ngatonga. Non. Botika polémique liba muninga tokos baninga ne balata bien. Pour to ça ku be émission to tarara msu mtu alati ndenge mambo. Bongo ka mutatonga kilote na ali puta, mutatonga ni ne po ngana belaki so ngana zaye wana. Msu na ngana ta ya mado ali puta la. Tika boyeko, tika boy. Msu ngaba na ngana ta bona ngana tsa ba tatu na ngana tsa mi pende na ngaba luba marche. Oui. Restons toujours là. Tolali tolamoki Karine Mokonze elle a fait une émission elle a parlé mobali wana grâce mobali azalaka na ye kuta boire saka ya luka kuta approcher malia lia balar c'est ça moi pas si papa on a grâce mon selon yo lecture ya ton Karine c'est normal aussi à koloba ou lobby soit disons le monsieur là azaki ex na papa nga na loba na mokili ex amuto azarate azarate te azarate ezaka destin nzambe okutana na lobby toza souste o okutana ne lelo aza souste na kindumba o Karina salara na bilaki salakisa o ya zalara na opo ya ta sumbi alakisaka to mona tango zo mobali ya batu Mario nani wana tango azwaka mobali ya batu ye Karine li fiante wana tango azwaka mobali ya batu o sombisa o kotisisa ba petit na ona ba petite nona ba maman ya batu o banzima rokota na buzoba na yo ba maputa o ba musu lelo pe musu ba sila ba bimasu te o to mona pe bango te musu ezai besoin par rapport ya yo ba shitati lelo ezaleni la ki sarat to mona nyonso
et chose grave tant ba bengani au place au kanga bisaka ba kiti na yo to mona bonde ni to mona mobali anate netu open nga atikala mona on a suivi des vidéos Karine a posté photo mo bazaki na ya kala 2018 kozana mutu ezate ke bozaye bolingo po toza pe na ba vidéo ba buzoba na o asaka pena ke te mutu pe no mona ke bolingo eza bo wana pe kokoza mobali ya muningati muninga zate Dieu merci kande abeti bolongo ngate po yaza maîtresse bolongo nsuni ko boto mobali ya batuti yaza maîtresse eza na munoro nini ko ezanga na munoro ki wana foto na bena babi wana bena fo zonga na ba oya ngai po ba bolongo ngeza nini ya touro peneza ki ke kota tele melande eza été Dieu merci pena bolongo ngezwa mité pese score retour obiso simbi kisi orebi de qui a été na bon amiral lobby au moins bena longo la couple na nzela otali pena ah mais non ben on lit amiral na 12h cha mutu mususu 13h ngo amiral atemi bo ndene bi chimie onzo ya suga sakanate onzo mama na chimie potanga mono so amoni su ba kao ozo comprendre ça ko crise eza bongo ozo mona ebele ba omoni ebele tonga sala be miso baba oto ebi eteza nani ngana yeba na raté ngana bimara ero eza ya répondre na lokuta o batu ba eli si ba suspense na tiki bango na kei na bima sutango ya na uto bima pona mamba bato ba théâtre non et comme kanga simba tika mais tant bato ba comprendre vérité to ba ito tanga ba liste pour total ba lokuta za ki to bosore za to moni ke babangi liste ba respecter moi to bimisa bango ezate donc c'est pour dire que Karine on raté ndeko beta bolongonga na 2018 mobali wana parisien peut-être beaucoup d'années na métro peut-être beaucoup d'années yo que ça kindumba no quelque part y pas yaki na wana le ka nakanga photo pour na bien za mobile ya camarade nanga yango elaxate bimbisa no biso to la ba preuve to yo ka voice to yo ka nyonso même si to occupé voice maman ozangu baba lié ba boaki poso biso longo li guba poso boaki tika boy ko Liliane et même mais oui so olongo tala so nguba ezena ngana longo la penza omoni nguba to lia na poso te ba longo la poso boaki ba lia na poso ba musuba lia na poso mais ba kalinga ya poso te nguba oto teta kawana ba beta attaque obwaki poso polia o eza akati siko seki yo obike mutu ana ze mobali na o seki yo ze nguba poso le poso libanda parce que grâce tembo azanguba o ya kati yango ba kena jusqu'à finalité bena civil et kangami présentation mobile ke fiançailles mobile ke non poto azoni musala après matanga maman chaque fois dot civil religieux suyo et suyo pena et puis aussi là to kanise peut-être ko luka ozwa buzz na sima bato média ozwi ka te otiki mamba bato média o na grâce tembo maman luka oya yo bangana isa ko fosa la marche en arrière oya kotala ba singa ya ba contrat oyo sala biso tangu yo okwea biso to okende oyebi na ile no balio na bana poto na ina lo ba boy comme message biso pe to bima to beta tolo na ngote to zongi ki chasse za mboka na ngana sepel na zongi za ba misu baba yo ya osani ya te na zongi c'est mon pays je sais ce que je fais na ebi lobby na ngani no ba captain ba jobo on se comprendre mais tant que zonga rezani to zongi otali na famille ba musu ba zonga te baba sans adresse on se comprendre famille na kete na kende wapi na za sans adresse na zonga est-ce que na zaka place on ezalo ba Karine na lo ba kaza mwana ya soni ya famille mokondi alors bino bato obozora temps ya otali émission obi yo finga mutu na kutana ki Karine alinga ne lokote alinga imsu poza pa na la Chine te na shiba kenda déjà te et la Chine ya communauté ba soutenir Karine soutenir ya on a pesi message na bino communauté ezala ya kat ya libanda ezala ya awa biso ya rapport na finga mutu te to ya rapport to ba vérité donc yo to fingi nonga ke na choko te na ka bon muluba qui se respecte 100% muluba mbujimai pembeti na katimini tina katimini ngape na partout za pembe na côté à mwindu te na rappel na nduta te ngai tika na sala na bino émission msuna ti soutien na kaleson tika boy ko Liliane to kenda na bango ka bongo po ba msuba oyeba te ba tuna azaka ndundu to azandundu te azaka aluti wapi ye nani na fandaka awa Kishasa revenant de quelque part na zongi parce que naza na ba ambition na ngai oyo il faut na sala donc atabino bozuta on finga nga
ça m'est égal et l'ongolanga qui a golate et l'ongolanga qui a fille à batatouté et l'ongola qui ngate et quoi empêcher tena répondre à Karine ba vérité. Donc je vous dis bino ba chinois chinois oboyaki mais bino pe bozana ba chaîne na binoti ngana kamwe bokomo le kana ba chaîne ya net ya chaîne amiral pour boya répondre ko ya oloba makambo etali grâce non il faut bon le kana chaîne na bino tout le monde appelle que oh chaîne ya li fianto ya Karine na bino et tindi bino bo répondre grâce et grâce à répondre moi c'est libala à répondre ndumbandeni en attendant soit sous ba chelte a comme il attend il y a répondre ba marié et puis qu'on répondre ba marié na ndengeni peut-être que akutani sa ba maman mutualité mo ba femme mariée aleki ayamba marié mo donc Karine en attend na oté et puis on a besoin na sima kombo na e atamuke Bien Yagola, Omar Sidi qui nous suit depuis il Maurice, ça va être tous nos problèmes. Est-ce que vous en avez antécédents privés dans Karine mon compte parce que quand tu parles à propos, il y a Karine Basantarapena aussi les caca gravement. Parce que Azafika a bêtise. Alors Moutou a ça la bêtise, malobane malem, malobane makasi. Pour mon appel, il y a mon tombo grande sur tombo. Il y a ta tombo qui ça m'est égal et ça ngeloté. Ça ngeloté. Ba charge na kini ba ko kango makoloji moko ta ba kulwa. Ba charge na e au moni ba mususo ba koma ba charge à Karine lelo ba o ba ya mbara msi na report. Ba benga pe alors ya golo zapi koto me la bière. Ngasko na boya na nga lycée bo sangani yo pire master na amiral. Donc ya tongo na ele. On a pas ferré. Na ibna lelo. Qu'est-ce qu'on fait? Nga na lobby amiral. On a ferré. Tu es ma solo ya. Elle dit tamba la personne nam tano je m'en ayo. On se comprend. Donc ngana yo mutu na nga tongo. On se comprend. Veut dire que tant na on les capables na yo, tant yo pour ou ta rapena quelque part, obité na benga ya go la pour retourner au yebi capacité. Donc na attend ba chinois na te. Ba chinois na ba fanda wapi. Ba Paris, ba Belgique, ba Londres. Te ba o ba leka na chaîne no ba za wapi. Ba na kin ba bandal. En tout cas na bino ngo l'équipe penza a songa bino nenga na le gabna. Ba na mibali. Ti la gomme mo boye. Na ti t-shirt mo boye pour kolata le quoi yo de ba okomate. Pour ba kufa de ba daya. Donc tant oyebi nga pena tant Nathalie bango Nathalie Yani Kasongo Raflex Nathalie pena qui 1m75 un bon tonton à Pembe na lobe oh ba garçon ba na droit les can émission té donc so moni bongo ba so mo ba code ba $20 mo ba 15 esi bon les gaga muso ya sima po ba ba to bongo ba code ça bon ba nyongo maputo bo les gaga grâce à lati uniforme. Et puis il y a pas mbaté batou ba sombi ba uniforme na bango. Et ça le quoi wana te que bo defa po na yebi ba defa. So ba defa, ba defa pena na yebi bango. E ba o pe ba kota na buzo ba otinda bango. Garçon mo bo vidi. Vini na yebi te so akufa so za po e pas chinois. Donc hier il faut na mona le kalo ba ke teyende boye. Na monia le kite se ke belé ba démissionna. Papa bo fanda bo na basi na bino beti moi cop ou luki moi fufu moi mulanga bière au moins non mais na pourquoi que batindele moi 15 € moko boye ou l'équipe pour ça les missions mo bo sondeni. Bino te bo fanda na suka na ngo grâce te mo bali. On a ina pesa bino des messages Karine a rata bolo ngonga. Na mobali ya batu po ya za mettre na bien moi si okutwa yamba ya yoka mawa abia to za famille na nga to petite na nga la na peso place tango ke Paris akendela ngona bus akomi kuna afinga mwasi wana abimisa ba mpese ya ndako mwasi wana et bongo a plus fort o ezaka ke grâce te mo bazaye ba master ongo mema muninga na nzela mabe habité na famille na nga na tanga classe ba parents na nga ba ozela na latisa bango veste maman na nga lata liputa beta kelelo acho distance koza suna nga te bongo kala wana po nyobimisa ba photo mobali wana te ozelika tango bali et puis ko bala ngoka te ke ya prédote ko bala officiellement au pena que l'été yebi Nicolo yebi na se kangi Karine wana tante luka lo musupena songa yo maman bino a servante ngana lo barambale belé maman bino yango baloba milimo mabe o ba benganaka ezongaka toujours ya Karine pena anango sauf d'abord ba o ba maison ye moko koti ba démon maman bango bengana ezongaka pa na ye. Merci beaucoup Liliane Soufflé un peu mesdames et messieurs allez-y comprendre c'est elle Liliane Yagola quand elle parle à cette déchaînante en manière na Liliane Yagola tout ça là parce qu'on va fermer la parenthèse dans quelques secondes.
Tu peux dire quoi Bazoloba Karine Mokondina grâce à mon bazalaki grâce à il moi Karine avant d'anda quoi Karine mettons Karine on sait la réaction vous va traiter net jalouse. Tu peux dire quoi c'est Karine elle est vraiment jalouse. Trop même. Ngai bon a habité na mona bango na lingwala. Hein? Na mona bango na lingwala. Mais je ne peux pas confirmer que grâce à mon avant fanda pas nae. Non, bah t'as confirmé mon qu'il est puis quand même. Na bikok wana je t'informe non. Non bikok wana pour ando fanda petit kato. Na lingwala na petit kato. Tous les enfants de lingwala je vous salue de part et d'autre libanda to ki ça ça. Azalaka na ndako loba. Te na yango na ba azalaka ko futela na bikok na un demi Dakar à studio. Ba o ba yebi ba mona ngotangu ya kisinzora me respect. Tant ba kenda ko bois ka matela na etango mankaki liwa ya Marie Misambo respect. Voilà. Oh, wana ta na éviter en tout cas poto il faut ba te belé ba mon ango. Et c'est nga neti bango ba Karine li fianto na ba qui dépose moi longo na po awa te na éviter grâce mo ando leke peka depuis temps wana. Non pour moi eza jalousie. Andima ki te po amema comme moi ba tuna buzoba. Oto sa ne boye. Oto sa ne boye. Oto obi eza na ba mitié mususu. Nako ka libé na pasi na kangi pe photo na ah ta koto ye swing esali boende nini non solo obi c'est chéri na yo te master tout ça na ba intime bon neti nga na master te nga pe na master en tout cas non na ça na ba connaissance o ba koma ba famille po eza na ba camarade musu ba ke elienga elieye nga sko na za na eliye te nga te nga na za en tout cas bato bazongo mabete mais j'ai bien dit naza na ba connaissance o ba koma bandeko lelo na ko loba ah wana famille nanga muso na expliquer sans te oyeba te oui mais ami nde ba pena ke na bi question na longwe ana zoe kuna tenga za na été mais moi si ya liba la grâce temo azalaka ami par rapport ya tout ça la ba émission to kutanaka to kolisi ki boninga na biso mais si maboko ninga ngo Karine li fionto oyo aloba mabe pona temo azape mutu atali mabe nanga naza no musika na ena tala est-ce que na kokufa est-ce que na okatana kaka nzambe ye oyo aloba les barbares changeront la vie parce que Karine on a changé la vie aloba ta vraiment na encourager camarade nanga pa bali o ko ngo bato ba ndeko zela mabeti na suka. Parce qu'il y a ça mouton pénal là surprendre que Karine pénal féliciter tes moi n'a pas vu au pénal y a le bec et ça n'a tes mais Dieu merci moninga pénal changer et puis on a changé peut-être que conduite naïe na libala baté et si quand on outil grâce à Bali en tout cas Nzambe sunganga pénal bala yo si comme on va les até trop de moté mamabe trop de jalousie trop de bokindoki. Car yo so yeba place bateka mbas na poto roti na ngata par avion que grâce à Bella maintenant au yebité posa mukanda te otambola raté obimaraté tout le monde aime sous président Asne a okota simbio na liboko abimise msuka liboso lupango yo so mona Karine photo na Tour Eiffel non o so mona photo na msu ya ba mama ya nini ya maison nini ya nini ah ba maman na ba sombele ke ba uniforme wana maman la Chine so mona bango na ye pena photo libanda pour ya fi ya bisala sala et tonga to mona pena Karine Tour Eiffel to akenda te pourquoi banda no ke kudo la sabiso ko ozata mukanda ya inane poza ngoto sans papier yo do Babylone nyo soto obeta la ngoka na kata ndako anniversaire na ya bikok o ka mobali ya bato yeke osala surprise moi gâteau et puis vimba na 2 jours na stress ta fille tika grâce te mobali to ana tana yo te to yobi yo en tout cas biso pena média to féliciter grâce te mo maman ya grâce maman te mo merci beaucoup au monaki que moi na noir OK mabe na vie na songa no mukie na bando lo ba place ndako nga na bi studio na imo boza na rideau mo vert na bi te période de soir azara na imanato vida pour ando la saka côté et puis chose grave avant de secouer bouteille à whisky ba secouer champagne et non whisky donc attend on a yeba ki ata makamba secouer ngoto la yeba ya secouer whisky avant ça pena boyo asimi Jack Daniel au sango boyo on va boire ba secouer ngote ba secouer champagne ba nini wana ya ba 2014 15 16 yebaka te ha yebaki te ti lelo ya yeba makambo te tala nga na bino boye ole ozwa temps ya ofanda oloba makambo ya grâce temo ke no sa la solution ya mbasu wana ozala nango wana omoni eti boye nga ati sandale
non ben d'élastique non un espace normal ya likolo nanga yosko luka na solution bato wana tinda bala kiso pele kisimo boekete mbasu oesila wana fia mbasu baboto de na mbasu interne donc grâce te voilà lokolo musuni wa bato moni ba yé go yati ba tu donne na ti sandal boyego sabo on n'a pas donc toi na tana yo te maman nga na lekika pour nous répondre na bino ba chinois o bozo etant leka bozo ngana bo remisa la lisusu bo remisa li après bon leki mais en tout cas bon les gars ba chaîne na batute po ba misala Karine li fianto bon luka ba chaîne na bino na ba biloko na bino mike wana tindela bino. Image. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes toujours là avec Liliane Yagola. C'est une fille très très intelligente. Elle parle à sa manière. Liliane Yagola, comment on a le quelque comment on a néné qui fait sa grâce témoin au bazar pire na Karine Mokonzi Karine a moins le quoi moi déception ba travailler papa bazar bateau batika na kin au Karine même en distance ba toujours en contact avec mais tellement ba c'est bon ba invitation ba manifester ambiance na fait ba côté ici ba image a fait na ba chaîne na bon un mot par rapport c'est ce que ça trahison tout bazar bateau ba monique ba ko ça la peut venir bango or Karine soit disant à commanda ba on est toujours ba rimer obi Karine azana esprit au konza est-ce que konza na ezana esprit qui bon moto boité avec 1000 démons en elle. Vous comprenez? Pour gagner na boy moi ça ko yo sangate ke. Tellement to ça boy. Toke to on ndeni. Simbate les kate. Les kate pas moi mobali kuna boy ra yo ebi. Na boy. Karine na sali song. Ngai. Na bando banana ndo finga Karine na ta ba 7 ans. Tu finga bena pourquoi? Na finga yé pas ça la caméra maman bé. A changé hein? A changé. A changé c'est bon. Wana non, tika pena, non, tika. En tout cas, courage, félicitations à vous tous. Ba oyo, démon et fille wana Karine, en rasta la lokwa ke ame mabino nanzela mabeta on comprendre que faut pas tout landanzela auto ke nzelo yo. Ngata na mona bino na fête ya grâce. Na bi pena Dieu merci. Nzamba za muto asaka mona ba lekechu ba nene ya. Ba lekechu na moni ba nene ya na moni lekechu na veste moro ya propre, ya rose ya couleur mona ba to benga ba fille d'honneur. Po sepe là, ba fille d'honneur, hein? Ate, papa, lekechu. Vraiment to moni ke liboso na biso. Bien zébélé pour faire mes zébélé pour ceux qui neti fille wana zane pena kuna bino ba vrai chéri les que tu un bon tonton hein est-ce que fille wana ko diriger bino non ngana ezango rankinte eza mutu na mutu comprendre la vie so les longs à ça la émission pas non ezake ba to poto ba benga ngate na kenda western était na le kaka pas amiral non les gars ngate pour mutu no so luka place ma echola ngapo na le kapa na ba singa o beleli yagola to na poso répondre bango kaka na chaîne o ba le kaki na ngam na belela ki amiral bato ba lukanga na kokepe oya vers yo mais yo po yebi nga obité nga na okenda vers gola oyepe c'est-à-dire ezaka réciproque ezaka te que non pour Karine li fiante alobe na ngana ke le kakuna nga pe na ke na leki mais ka bino bobeta to ke 100% matériel ye bo tchanga ba matériel na bino bo sa l'émission na ba chaîne na bino o bo nyoso ni afinga grâce afinga na ina éclaircir bo loba ke yagola mo musala grâce non on encourage makambo les arabiens ce que ça m'a bête au lobaté bino nyoso bo otalanga jamais na leka na sa l'émission pour grâce. Mais aujourd'hui, je réponds par ces félicitations et l'encouragement. Oh, moninga sali baba, moninga bali, c'est là. Et non, oyo kalingunya le quoi yo Karine li fiantan. Maman, baka pilipili wa vers wana. Pona moni douleur wana yo yoki. Et ça peut-être que ça yo pota libumu. Zwa pena tanga wisi tuta ozi mundongo sangisi mo kepe wenza batamanga les atrotinda nani. Merci, on va fermer le parenthèse, mesdames et messieurs. Pour fermer le parenthèse par rapport à la situation à grâce témoin, quel conseil vous pouvez à grâce témoin qui est une fille, qui est une femme, par rapport à l'ibala, par rapport à bon, les autres, au soit disant, mobalango, à marié na Pointe Noire, à Tiki, moi, ce qu'on a un akin, à Ekobala, les sous à Salaraba, jaune, on a ma fille. Rimer on a été sur le quel conseil qu'on peut s'agresser par rapport à Rimer au toujours que John on peut Azana moins si na Pointe Noire mais qui n'a Ekobala Azana moins si na moi na Pointe Noire. Mais ceux qui sont longs. Nayoki, est-ce qu'on a une à répondre? Papa, les barbares, bah rebellés. Vous comprenez? En tout cas, Brazana Bisso, il n'y a pas 1 heure du temps. Hein?
Comme Pointe Noire, ils ont moins de distance. Non. Ils ont une heure d'identité. Donc, Point Noir, na Braza, ils appellent seconde. Vous comprenez? Donc, ils ont 2 heures d'identité. Braza pour comme Point Noir. Tu vois? Moi, si on a banda présentation, dot, religieux, civil, aïe, pourquoi? Et puis, babala na potote, babala ni awa na Kinshasa. Pointe Noire. Ata ya oyate ngati ndape batu délégation mo bobo kende. Tout le monde en compliqué comme mariage. Tout le monde a pe que civil pene ça mabo batu ba koti pou. Non, non, problème libala oh batombo le musapi. Tout le monde yango te. Te na grâce ngala moni. Na grâce moni na bi tout le monde yango. Mobali nyonso soki eza pour te répondre bino ba barbare o boana posa ya buzz. Alors te répondre bino boye. Beaucoup de bêtes, pourquoi? Moutounion soit un destin à vie. Moi je dis je suis pas mariée, n'a un copain, mais je suis mère des enfants. Voilà. J'ai 3 enfants. Cela n'empêche pas qu'aujourd'hui n'a dit ma mobali bon bona vivre naïe. Non bah que télé le peut n'a dit mon mobali yo na bandi n'a vivre na mobali peut-être que destin est bien et ça liboso nanga. Nzambe ndaye ba lobi na biso. C'est que j'étais hier, c'est pas ce que je suis aujourd'hui. Tu vois, mon bali on a lingara lobby peut-être na botine bana et ça on a linga le lote que na bando botane sous bana. On se comprendre. Na loba pe bolingo eza mbongo te. Pour eloko sali bango ba bando ba vertige pour ba yoki biographie à mon bali wana eza dégâts. Eza dégâts eza munduki eza kake. Donc ebeti bango ba comme grâce à Zumuto wapiko, grâce à Zumuto wapiko, grâce à Zumuto et puis c'est bango ko ba tension. On se comprend. Bon, qui a besoin de attention par arrêt cardiaque. Message on a non ça na grâce. Maman, en aucun jour, après 1 an, ne réponds pas aux barbares. Ne passe pas na chaîne quoi ata yo. Collégate. Ko répondre bangote. Tika biso to sepel na libala na yo, to répondre pour na yo. Ce qui s'agit on est kana sans chaîne. Ko ça rata 10 émissions par jour, on va le faire. Pour ton honneur, pour na soni o longoli na kati ya media. Lelo to moni moko na biso bali, fête kafu, kolia kafu, komela kafu, ba o ton dimete ke ba koki koya, ba ye unité bo moko, désordre te sengoti suka. Kolekate baloba me ba kuto na ngote. Baloba mabeno kuto, grâce lesbienne ba kuto na ngote. Baloba mabena yo grâce bo ba kuto, tika baloba me ba kuto na ngote. Baloba bakanga moyibi tant bakutie bacheli boko na sac non ba simbio boy bazuyo awa parce que grâce bazuyo na salo kolo pourtant olongo ya sapato botika na talon ya sakei à côté na katanda kuna bali. Voilà mesdames et messieurs, c'est un réel plaisir de partager avec cette dame Liliane Yagola. On reste avec 2 questions, 3 questions pour finir avec vous parce que tu as trop parlé au souffle mouké. Liliane Yagola na nyonso to moni oyo to la to la moki le vidéo à Karine Mokonzi a Kosise Mobali. Un mot par rapport à ça. Il y a des gens qui disent à publier vidéo au point à Boma kaka actualité, il y a grâce témoin. Non bien. Karine na onga ya moni ofibi bien te. Tika boyoko. Tala bandela pena longola bilamba banda na sima ya liboso kitana misapi poza ngo vina yo. Na ngo ba fibi so ku milangi po ba futo mbongo ba mona ngake oyebi to yebite. Ah ba sala pe bongo. Oui. Bosco so tcheno o wano tchedo yo on le peut photo. Oh. Na moni yango déjà, buzo na mona ki yango déjà. Et batu monete na la ki sa. Batu bachango na ba statut, batu balancer on a miniature. Toza na tina yango te, on a bi o wana wana te bandela. Loba pena papa, longo la bilamba. Pour yo za no mutu akisi, oko bende pe par kisi pour signer un contrat wat. Pour yemo les gars na RTG nga bena mutu akisi, na zui ki c'est pas kingani. Na zui ki c'est pas. Yosko fo zonga beaucoup tana kingadi wana. Oui, c'est que ekiti. Donc bandela ko benga mutwana o bandela pena ko sa système. Pour nga omoni nga na linga na ngande ka teke nazo mbali ya batu. Pour ceux comme bena zoa, ma de beya kishasa ba bwa kelanga pamba na bebisa nzoto. Pour biso surtout to yebo sa makambo wana. Mais toi na tante que o non pourquoi? Les en sens que nga yo na fani ya mira 2 ans ngoyo. Donc tu as publié ce lien de karaté. Je frappe par Liliane rien. Na daete. Au coup de lali non un bon pongi à moi bien lali non c'est que nebi non ça boulot dans na RTL. Donc yeza omoni bakotanga et pas tangati.
wapi wapi na masamba masamba wapi walimete asala option ni on habite na yo na université ni asala atanga te a bololé atikala pe ka kosaki bololé na ye donc c'est que je peux mais benga tonton wana bandela pena lokola tout bilamba zo matoyi zolo ça le quoi ka obenda bébé miyo na zolo pour le ko zano parents to ano kisita na ye pete so oyeba kolongola miyo ya mutu na zolo ta azaka moi mabe mais pour nanga abandelo benga tonton na bandela on peut dire quoi les gens disent bah publier par Tigre to moi même publier pour na kata dossier à grâce témoin selon yo Liliane Tigre mobile ya batuti bateau Tigre mobile ya batu on peut souci ensemble car il fionto oyo azalaka likangu ya leki ya Tigre ça bon oui azalaka likangu ya leki ya Tigre kokuta na Tigre yelo ko amoni mas habite muto dans so maguna na mona pena il faut na mona mais ça baguna est-ce que Tigre pas tali na mwasi na ngai na zemi na mwana moko moi bakisi na mike wana zakala ya kisi polaka linga mobile linga yo pamba naturellement atali penza boye abombi te alakisi pena ke o madame na ngai vous comprenez mais yo to mona nil pas mobile moi zo public mbala boni ba robengo semeki ozana Kinshasa na hôtel moi bikok kuno na kitambo garçon mo boyiba na Paris na prison akime Kinshasa au même matin goga ben respect président au même matin goga wata o fiancé na nga la tsanga ba akenda api to éviter au comment moi c'est ya dit mais respect au longo na e to ka pe di mama solo ote na bimana na fabulous finalement za moi c'est nani pour mobali nyonso ezaka ka obala moi si na ye yo ezaka zana mama bate bomba kindumba na oko bomba kindumba ngana lobango na Kinshasa oyoyo eza na 4 mibalité ba otombola misapi na bango ba ke ba yebi nzoto Liliane Yagola non azate bazate oya yebi nzoto na ngana onsenga lekata na photo na nga bibliango obeta nzoto na nga za ndeni na doucement quelque part na koto na nga o ezaka nini na awa na nga nini ezalaka non c'est pas là qui na ba mai ba piscine ba komona ba photo ba bia mona yo te komona nga photo wana pe oyebi nga so sinyo sokola na ba nga so lobi ke po ba mutakaliza ba tuna buzobat mais ngai pe na so tchenga ba osamba te ba pe na ka te o ya gola pour na na référence nzoto na nga za trop tatou muto oyeba ma ya solo pe na mona tatou pour tatou moyo o mutaka o mentionner ngo ezate ozo ba kombano ke betsango il faut ezaka yanga veut dire que biso ba tutoya na média to za na ba respect na biso mo ronana balingaka biso mais il faut tala pe muto alinginga ayeka posaka nanga te na préféré to za baninga on se comprendre pour ceux qui ba biso to linga na bato linga miso na ba clip ya ba master na yo ya ba façon o ba yambelanga mais toi ba master ti lelo to sola to comme famille to comme bomoko ça dit Karine zona un exemple wana tika trop buzz ceux qui aussi la qui na église chateau na selo banzambe limisanga na chitemba mona mabanga nga. Dernière question. Voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Dernière question pour terminer avec vous par rapport à cette émission. Anya Star publie lesbienne à Kobeta Biloroye Mobile à moi si un mot par rapport à cet artiste Anya Star. En tout cas, Anya na yebi ki lesbienne depuis azala papa wemba. Non kala. Kala lelote. Ba non kala. Kala kutu na kumise nzambe tango aboti. Na bidie mais ça tiki tango aboti penza po aleka pe na émission lela sote nazanga na problème na mam nationalité nga na yebete ke mbali wana bibana ye. Ya maman. Aboti singai non beke azongi. Mais or et ça on va signature on va donc je ne peux pas parler pour elle donc c'est le passé non pour ngana kama moi si ona mabele mibale bolimbisanga po fona oza mabele mibale oza ne loko mobali oluka na nzoto na yo mais on dit mina bake tchako milangi na misapi ba oku baza ba lesbienne ba comme le capé na église ba sali pe ba témoignage c'était comédien musuto so monde neti tantine wana ya théâtre na bosa inkomone o sa ki témoignage pas 7e bagarre 11 ans de qui mariage na moi si mais lelo c'est il a dénoncé atiki moi si atiki nyonso azunda kuna dire Mobali. Oui,
nyonso wana pourquoi bino obolinga botika na ngoka boyoka nini nango et dans attend on te pardon. Voilà, mesdames et messieurs, c'est un réel plaisir de recevoir cette dame, Léna Gola. Mesdames et messieurs, Léna Gola, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Votre mot de la fin, le programme, la dédicace, on va chuter avec vous. En tout cas, mot de la fin, on a petit conseil. Na bino oyo bo encourager musa na biso na bino oyo bo encourager musa na biso te ata bo finga biso to saka musala so yo so na moni 1500 commentaires et finginga no ba nzambe merci pour na talami donc ezo pesa nga encouragement na continuer sur musa donc bino ba bo finga nga na sengi pena bo continuer pour bo la kisanga bina que botala nga pour Nathalie a une émission à Sarah sous temps na ça ina amiral l'émission Nathalie benem sous 12h 2,4 de vues veut dire que on t'a la ma commentaire après au fin pour qu'on a continué donc je vais citer pour dire que Karine Bongisa Bizaleli nzamba nzambe a tant na circonstance c'est comme si que yo au sambela comment ta moyembi po yemba ki to mona que ça mo eloko mo boy mungonga mabe pa nzambe za raté ata par rapport au yemba nzamba yo ke do mawa ata la destin vie na yo échanger par là je vais dire vraiment à toute ma famille Chipamba en direct de Cape Town de Paris de Canada je vous salue Bambo Tebele Nabino je salue mon président Binafile hein mais c'est FIFA ils disent que simbité quand même tenaye le bela mama tenaye le bela mama grâce wana lobby donc je te salue de là où tu es papa Boboto papa Bolingo hein balobaki trop mais ba moni ata ba continuer ko loba biso to zakaka et puis je vais dire 6e dinon junior Mwanza Motema Sylvie Chipamba la cadette de la famille je salue 1m75 Yannick Kongolo Raflex hein o atanda pour baleka je salue ba obalinganga na ba obalinganga te toute ma famille mitimi nkulu ba kaka basenda ba mbote na bino belé au revoir. Voilà, mesdames et messieurs, tout commence bien, finit bien. C'est un réel plaisir de recevoir cette dame au nom de Liliane Niagola. C'est un réel plaisir de parler avec elle parce que c'est une dame qui parle bien. Elle est vraiment tellement intelligente. Mesdames et messieurs, si vous avez aimé cette émission, dis merci à vous qui sont là, qui étaient dans la caméra, toujours l'excellent travail. Merci aussi à vous. Elle est prof, moi, à contrôler toujours la machine à montage. Merci à tous mes partenaires qui me soutiennent de partout. Là, je vois, merci à vous, hein, Benny Yoka qui me suit depuis Ville, mais ce qui contrôle cette agence auto, c'est de l'oubli comme mon ami. Yakabe Kabenge les triple P qui me suit. Depuis Paris, on est vraiment ensemble. Merci à vous, Benny Yoka, qui me suit depuis Ville. Mais c'est très puissant, très humble. À contrôler les responsabilités à Agence Auto Zedia. On est ensemble avec vous, messieurs Benny Yoka. Merci aussi à vous, mon vieux Odilo Mampouille, à boutique Exemple à suivre, qui me suit depuis Paris. Bientôt, retour à Kinshasa. Omar Sidi, qui me suit depuis île Maurice, bientôt retour à Kinshasa. Un monsieur très puissant, très humble aussi, Omar Sidi, un monsieur charismatique. Merci à vous, mon vieux, le seul et unique opérateur économique, mon côté en Afrique centrale, mon vieux Chico Mabelema, mes amis personnels de Ferregola, Jésus de Nuance, mon vieux Apocalypse Bella, qui me suit depuis Luanda, Veto Sarane, tout cela pour finir cette émission. Merci à vous, les seuls et uniques opérateur économique. Mon vieux archevêque le Bobo, 0 Fénéwan, Moni Malamogo, Umbana Chako Bakolo. Mesdames et messieurs, pour finir cette émission, l'artiste Ibraton, puis en un instant, Afrique du Sud, Cape Town, pour un mastering. Il y a cet album, c'est pas sorcier. Retour à Kinshasa dans quelques mois, affiche plutôt et a sorti officiel et album c'est pas sorcier. On va travailler avec cet artiste et wapi bokozwa Amiral Chamala na émission na ye F perso et ko la kisa moto na moto effort akosala pona culture ya mboka social pe lisolo oyo moto na moto asalaka pe abundanaka awande pa ibalobelaka pe promotion d'artiste ko salema avec Amiral Chamala mobali ya kitoko ya propre otali botia mobali omeli mai okumisi nzambe Solingi Bez awate Amiral Chamala mosana ye kitoko lokola mwana mayele oyo akendaka classe na mbongo ya minerval ya tata pe mama lelo akosala lelango honneur ya mboka mobimba eyokanie ti namira ba voisin